discours toti kolanda eza lokola discours et lobami na planète Mars. Donc on dirait Kabila vivaka na mboko te. Discours wana eza discours ya bisoté, eza discours ya saleli batonae ya kingakati. C'est pour une consommation ya famille politique nae. Mais tu sais un peuple bobi. Vous allez décourager comme un seul homme. Toi appliquer l'article 64. Un individu, un groupe d'individus qui veulent s'accaparer du pouvoir. Il fallait que tu fasses l'échec nango. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya Sebi boye malamu na basango na bino kota lingala oyo bolingaka mingi babengi ngongebeti ya mokolo ya vendredi 20 juillet 2018. Tokofungola basango na bino ya politique pour na koyesa bino était secrétaire général ya mouvement de libération du Congo honorable F Bazaiba Masudi ya Mbaki ba jeune moko oyo bazwami na lisanga ya ba jeune intellectuel mokolo ya jeudi 19 juillet 2018 wapi ba yaki kosadere bolanda reportage ya Mifikana P Judex Makengo. Nabokambe mi président Cédric Nguindunde ba jeune oyo bazwami na lisanga ya ba jeune intellectuel bayaki kosala adhésion na mouvement de libération du Congo mokolo ya jeudi 19 juillet 2018 bayambamaki epai ya secrétaire général ya MLC honorable F Bazaiba Masudi oyo azalaki longo na porte-parole ya parti Mbondi wa Mbondi Désiré risque pe président de la Ligue des jeunes Edi Yeli Yambo secrétaire général ya MLC a tel ce qui bango idéologie pe maignon so matali parti cher ya sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo pe a pesa ki bango ba carte ou tel ce qui était basé la bienvenue nanga mula bango epesa ki bango esengo makasi nde babeti ngonga boye MLC azali parti moko ya makasi parti moko oyo absence juste ya président na bango oyo azali moko oyo na Etienne Tshisekedi heureusement oyo akomi komema changement na bango tozali bilenge toye biso moko na makasi te oyo na mbongo te toye parce que tozali na baconviction ferme de na parti oyo avec la justice, la sécurité et le développement pour permettre na Congo de débarquer des partis vers le pouvoir. Porte-parole ya parti Désiré Mbondi wa Mbondi atalisi na bango ete basali choix ya malamu kopo na MLC pe bakozala déçuté boyoka ye. Sur les années c'est comme na banzenga bilenge ba batali balobi te 1000 francs ezelo kopamba 500 francs ezelo kopamba ce que la type le bongo lobby bon moto elobi te bakende pa ilingomba oyo eza kotala bongo ya Congo lobby betala baye komona bana basi na bana mibali batelemi elongo baye te na secrétaire général te baye bisi ebolele balobi biso to ndimi kokamba kolanda ekolo tombo ya ekolo na nzela ya MLC peme na Jean-Pierre Bemba totali tolobi kasi iyo ezali bilenge oyo baza koteya bango kokenda ko bebisa sika ya losambo kofinga basali ya Nzambe te ezali bilenge oyo moto za kosala bamema Congo ekoma mboka oyo batosaka yango na mikili mususu ngonga epeti MLC viva 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 Jean-Pierre Bemba président voisin Sabo voisin Yebela olinga okokende. Union nationale ya presse congolaise NPC na mokuse basala ki point de presse mokolo ya vendredi 20 juillet 2018 na siège na bango o ezomi na commune ya Gombe pona kolobela situation ya ministre ya justice Alexis Tambwe-Mama sur ba journaliste nyonso na bokambami ya président Kasongo Chilende Bolanda reportage ya Mifikana PV Ambata 48 heures bakisami lisusu epai ya ministre ya justice Alexis Tambwe-Mamba pona ba journal ya salaki epai ya ba journaliste ekolo Congo démocratique et le bami na point de presse ya mokolo ya vendredi 20 juillet 2018 na siège ya Union nationale ya presse congolaise UNPC na bokuse na bokambemi ya président Kasonga Chilunde na commune ya Gombe na kati bapandisa ngo babongisaki penza ya lolenge nyonso wapi makanisi etiamaki esika moko na kotalaka comportement ya ministre ya justice oyo na 48 heures ya boba pesaki expiré uta jeudi 19
juillet a retiré malobanaye ya kofinga oyo asalaki epai ya ba journaliste na réunion ya tripartite mokolo ya lundi 16 juillet kasi atosaki te ata numéro 1 ya media pe alobaki ate eloko moko te kaka premier ministre nde alobaki nzoka nde eza yete moto alobaki ba propos injurieux nde pesi ndiana bapandisango babakisa 48 heures kolongola samedi dimanche ti mardi ya le 24 juillet 2018 soki ayanoli te siwa mobimba akoleka te na bamédia bakoporte plainte na cour constitutionnelle pe akofuta dommage d'intérêt na bamédia nyonso pe kutu mpo na yango marche bapandisango ebongisami boyoka président ndenge abeti ngonga lelo tosangani awa tozwi etumbu misatu je dirais moko na badécision mosusu mibale etumbu monene tozwi ezali que pendant 6 mois tolobi média ata moko te etanga kombo ya ministre de la justice Tambo Mwamba ezala na radio ezala na télévision ezala na journaux ezala na média en ligne ezala na Kinshasa to na ba province nyonso na ba territoire na ba village esika ba radio ezali ata mutu moko te atanga kombo ya Tambo Mwamba pendant 6 mois mais mikolezo ya tokosala marche ti epai ya premier ministre pour topesa ye mémorandum na biso pona kolakisa que tozana kanda mingi na ndenge bazofinga biso et ye azawana mokonzi ya gouvernement olia protéger biso ata biso kaka boye tokopesa ye mémorandum na biso et en même temps tokokende kotala procureur général près ya cassation toyebisa ye que ministre tel afingi biso toye koporter plainte ngonga epeti. Autorité morale ya parti orange mwana mboka Fiyundo Ndoboni abetisi ngonga kolandisa mana discours ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange Bolandaye azali na micro ya Yannick Mulengo PGRS Natuba. Vous remarquez dans Gaïete que lobby tango toyokaki maloba oyo lobamaki eza la volonté manifeste ya ko s'organiser pour na ko fandisa système fonctionnel ya mboka dans les conditions où ezali et que population na biso akoka ko vivre changement monene oyo azali na yango besoin te et sengeli na biso en tant que opposition tokoka ko milengela pour être tozala na possibilité ya ko renverser système wana na nzela ya maponami pour être le 23 décembre maponami et sengeli et salem likambo ya mibale ezali likambo oyo tolobi ya candidature commune ya opposition ezali na bato oyo ba se déclarer déjà à partir ba parti politique pe ba regroupement na bango ezali na volonté ya population oyo alingi ete opposition azala na candidature kaka moko oyo ba mususu nyonso ba ko soutenir et face na réalité wana le parti orange aza ko lancer ko annoncer na mokolo ya lelo début ya ba consultation oyo alobi à consulter l'acteur politique nyonso pour être tokoka ko atterrir sur les kamboana ya candidature commune et à opposition. Tolobi était tokomona président à rassemblement pe à UDPS Félix Tshisekedi tokomona madame Eve Bazaï bapo na compte ya MLC. Tokomona Vital Kamerhe président UNC. Tokomona le premier ministre honoraire Mozito, Tokomona représentation ya Moïse Katumbi, président Moïse, Tokomona professeur Matungulu, Tokomona docteur Mukwege, Tokomona président Fayulu, docteur Chani, Batowana Basso, Tokotika la Komona Bango poete, Tokoka Kusola le Kamboan et Tali, candidature unique. Kakana Makambo et Tali discours ya Tata Mokonzi Joseph Kabila Kabange Oesamaki mokolo ya jeudi 19 juillet 2018 na palais du peuple ndetindi mwana mboka éditeur ya journal .sa Daniel Safou abetisa ngonga azali na micro ya Félix Zola. Tokolemba te tuna bandi na loembo pona nini na tanga bakoko na biso nzembo zalaki message lolembo na yembi elingo la kisabinote bozala toujours nde balobaka na lokota français résistant sans la résistance Kabila rokenena eti na suka asali pe 10 ans discours toti kolanda eza lokola discours elobami na planète Mars donc on dirait Kabila vivaka na mboko te atali sibiso te molia ezali
atali biso te mai ezali, atali biso te kelasi ya bana eza malamu, atali biso te bana bakotanga malamu, atali biso te ya kotosa bongo mobeko likunzi. Tala lokuta ndeko na ngai, kelasi ni Kabila tongi na 17 ya bana, na kolobelo matata tongi te na ndenge ya niamu. Université boni atongi, kolia na biso eza lolenge nini, mai ya komela eza lolenge nini te, mai nyonso ya lobi eza bongo te. C'est pour dire que nous sommes en pleine inconstitutionnalité. Discours wana eza discours ya bisote, eza discours ya saleli batonae ya kingakati. C'est pour une consommation ya famille politique nae. Oh ya lobby na biso eza raté. Kabila yebisi biso bato bakomi kofutama na 129 000 francs. Yebisanga moto bafutaka 129 000 francs. Akofuta ndako ndenge nini? L'hôpital mama me koma ndenge nini? Banyao baleki batu nebele, bampuku baleki batu nebele, hygiène zéro, tala ki sasa salité. Tala ba foule partout. Lobina otala kimbuta zo seka zo beta maboko. Yé pas seki, yé pas beti maboko. Kene rolongo la foule te? Soko lié paiement, ba benga ngo repos, mais souka lango ezali. Bayi MLP batikala kipesi mate na discours ya chef de l'État o Esalemaki mokolo ya lobi talatina Willy Mwanza o azali président interfédéral ya mouvement Lumbisa progressiste abetisi ngonga na micro ya Philo Chunguta Pejudex Makengo. Biso peuple biso bana MLP ba cadre tozalaki kozela ke mokonzi Kabila alobela biso ke ye à cause de la candidate à l'élection il y a décembre 2018. Tout ça qui cause la Kabila à la Kisabiso dauphin na Kombonaï. Tout ça qui cause la Kabila à l'obéla likambo Italie des crispations politiques. Oh et le moment qui n'a qu'au Saint-Sylvestre. Oh bah c'est qui que bah leader il y a pas parti politique autour emblématique qui est base à la libérer. Comme Ndeko Fandiongo, Mouyambo, Jomi Dongala, comme Ndeko Jekoko. Donc on sait que le président Kabila a Koloba, on a retour, il y a Moïse Katumbi, comme Congolais Nyonso, qui a droit, il y a vote, et qui a droit d'être éligible. Donc on sait que le président Kabila a Kolobé la insécurité, on a Est, Nakasa, même à la Kata Kishasa, à travers Bakuluna. Donc, on sait que le président a colobé la biso, Makambo Italie, va fonctionnaire. Donc, on sait qu'il a colobé la Makambo gratuitaire, enseignement primaire, comment mis la constitution, à l'obé la moté. Mais tout le monde, le président Kabila, a mis dans la télévision, qu'on a représenté, bilan à Oya Sali, la calice sur 10, la ville de Kinshasa, donne des messages. Et bien, tout le monde, c'est pour montrer que biso na niveau même il y a l'électricité et le momoko et ça la minante mais tout c'est un peuple boy vous allez décourager te botelema comme un seul homme toi appliquer article 64 aux c'est un biso que un individu toi un groupe d'individus qui veut s'accaparer du pouvoir il fallait que tu fasses l'échec nango. Pour la construction de Matali discours, il y a Joseph Kabila Kabange, Pichu Boulenge, où il y a cordon, il y a interfédéral, il y a ville, il y a Kinshasa, na compte il y a MCR, Abeti Ngonga, na micro il y a Rodrigue Nimopé Judex Makengo. Ngai na kata ekutuka discours. Kaka ne bandeli tango alingi kosala ba blague na ye ya kolobake, bato bazela na loba comprendre mon émotion. Mais na koloba na bato beaucoup plus bato bazela bango kangala loba passion na ngapona. Eza kosaka na ba congolais. Parce que muto aza na passion pona mboka, akoluka mboka etambola malamu. Akoluka respect à constitution ezala. Akoluka ba élection sala malamu, ako développer bana bakotanga malamu, les social ekozala malamu. Nyonso bango baloba passion. Nzela ya 10 000 basala ngona 50 000. Eloko ya 20 000 basala na 60 000. Eza nde baloba comprenez passion na ngana moyibi na Congo. Et non passion na ngana kolinga Congo. Ingérence, c'est une bonne chose. Mais je suis étonné aujourd'hui. Il y a comment la pouvoir. Nous sommes soutenus que ça Louis Michel. Tant que Paula na Jean-Pierre Bemba, banane ba commissaire na pouvoir. Donc ta histoire wana. Lelo tozo luka ingérence
Congo ezala kimia, Congo etambola malamu. Boboye ingérence rare pour bato balobi na yo que il faut respect à constitution. Ne wane comme makambo ingérence. Non. Ce qui biso moko to sali makambo na respect à constitution. Ingérence bato ko zala te. Monusco aidé biso te na nini ya po ya koma na pouvoir. Ba irne banani ba mema. Biso to bandako zélande mutu ana passion ya mboka. Aloba en tout cas oya nga tango ekoki. Siko ekomi tango ba msusu ba ya ba continuer place au ngana sukaki. Gouverneur ya Congo central Jacques Mbadou Sitou azongiseki molimo epa ya Kolonzambe mokolo ya jeudi 19 juillet 2018 sima kosala crise wapi bati nzoto na ye na ndako ya malili ya hôpital du Cinquantenaire ndetindi rédaction ya Ngonge Beti ebenda makanisi mwa musika na nzela ya Irene Boulembi. Ekweki lokola kake sango ya liwa ya gouverneur ya Congo central mwana mboka Jacques Mbadou Sitou na tango bato bazalaki kolanda discours ya mokonzi ya mboka sur l'état de la nation nde sango ekomelaki bato ebele na nzela ya ba réseaux sociaux esengelaki kozela mwa ngonga pona koyoka sango yango ezala confirmé na nzela ya ba média officiel ya capitale. Jacques Mbadou Sitou azalaki déjà na Kinshasa pona ko assister na discours wapi ba invitaki ba gouverneur nyonso kasi na nzela ya kokoma palais du peuple azwaki mwa malaise nde bakumbaki ye na lombango na hôpital ya Cinquantenaire wapi sima mwa ngonga azongisaki molimo esengeli koyeba ete Jacques Mbadou azali 31e gouverneur ya Congo central ancien sénateur o apostolaki lokola candidat indépendant na octobre 2012 pona kozwa ebonga ya gouverneur Mbati oyo akendeki na assemblée nationale pe atikaki ebonga na Deon Kusu o azalaki kosala intérim. Bongo na maponomi yango bakendeki na Deon Kusu ti na deuxième tour wapi elongolaki adversaire na ye pe azalaki investi na mars 2013. Politique congolais et le Congo démocratique peut membre à majorité présidentielle. Kondo Jacques Mbadou Sitou a sali 5 ans na ebonga na ya gouverneur. Outa mars 2018, azalaki ko diriger sans assemblée provinciale Pambate ezalaki suspendi sima mobulu o ebimaki na rentrée parlementaire ya mars. Na kozelaka ba élection pona kopona mokitano na ye, vice-gouverneur Atou Matubwana nde akosala intérim ngonga epeti. Kolandisa makaka na liwa ya Jacques Mbadou Sikou, gouverneur ya province ya Congo central de Tindi, rédaction ya Ngonge Beti et solana moko ya ba correspondant oyo azomi bongo na matadi pona kolobela ndenge nini bango bazwaki sango ya ngobolanda bango bazali na micro ya allo ya Purus Pembele. Tokoko ba ambiance ni renyaki na matadi tango bazwaki nouvelle ya décès ya gouverneur Mbadou. Bon, Nathalie, depuis le dit, il y a là, donc il y a les actes, on a le pote de la famille chez rien. Donc, la population va vendre, va constater que Jacques Mbadou a poursuivi le bossé, il a qui le fait la rumeur. Tant qu'on a une confirmation, va confirmer que la population a vendu caca dans les minaïs. Avec Nathalie, les actes, même les actes, déjà le gouverneur intérimaire Atumatuma la Kouki déjà a été convoqué dans ce mois de réunion à conseil de sécurité. Donc de manière officielle, c'est le vice-gouverneur Atumatuma qui assure l'intérim. Jusque-là, toujours de là, la décision est que na niveau ya gouvernorat Batia Mandala là ba ilo côté si numéro à 2 exact. Il a dit que la mission, quand Batia Mandala la mission, Batu, Bazaka na Bandaku, Bamien, la gouvernement, nous sommes la normal. Bao bakendaki misala bakenda bango misala bao pe baza na bamawa donc na bamawa na bango bazokende na oka misala andala la batete gouvernorat eza ndenge ezala. Mwana mboka André Dodo Balou, notable ya Nye Congo, pe président ya Confédération de petites et moyennes entreprises congolaises, Abeti Singonga Kolandisama na liwa ya gouverneur ya Congo central Jacques Mbadou pe discours à Joseph Kabila Kabangi oya salaki mokolo ya jeudi 19 juillet 2018 bolandaye azali na micro ya Jires Natuba pe Purus Pembele.
mokonzi ya mboka ya ekolo Congo démocratique Joseph Kabila Kabange azalaki liboso ya chambre mibale ya parlement pour kopesa discours sur l'état de la nation. Bongo kaka na tango congrès ebandaki kosalema, gouverneur ya province ya Congo central Jacques Mbadu Situ azongisaki molimo epai ya Nzambe na hôpital du cinquantenaire sima ya mwa ba malaise. Talatina André Dodo Balou à Bétis-Ngonga. Tous les intellectuels entendent ce que le président vient de dire. Et c'est clair, le message est clair. Hein? La même chose à Sialoba, tu as respecté la Constitution. Mais si on a respecté la Constitution, on va changer. Dans ta représentation, il est 8. Ce que je trouve peut-être un peu malheureux, quand la population a posé ça. Mais c'est une stratégie aussi, hein? Peut-être dans des. Mais s'il faut donner mon avis, il a été clair. Il a dit il a une passion pour le Congo. N'attendez pas qu'ils disent que comprenez mon émotion, qu'il va quitter le MPR, c'est-à-dire qu'il a quitté PPRD. Moi, je le lis comme ça. C'est-à-dire que, on était plus à la passion, il y a Moussa Razosala. Mais ce qui est vrai, il y a des délais. Délais combien les 8. Moi, je me rappelle ma dernière intervention à la Salagi, Yasuka. C'est vrai que je pointais là-dessus, donc on parlait Mingi, que sur l'intervention du gouverneur, dans le territoire de Mwanda. Mais les lois sont comme pour attaquer les rôles là, en tant que gouverneur de la Congo centrale. Il doit exécuter Babylone et Zosenga au monde pour la province. Donc, dans mon bête, mais les lois sont koufi. C'est la vie, je présente mes sincères condoléances auprès de la famille, à son épouse, de tristesse pour le Congo central. Ngonga et Betty. Kaka na maitali liwa ya gouverneur ya Congo central Jacques Mbadu Situ ndetindi mwana mboka tusemika conseiller politique ya gouverneur Yengumba Kinshasa pe notable ya commune ya Masina Abeti-Ngonga na micro ya Letou Prince Masiala. Nalingi d'abord pour la Mawa ou Ezudi Bota vieux Nabiso vieux Jacques Bamoyen moto ya sala atonga moto liboso na masine na piscine tant deux abana mike donc nous nager na ndako na ye parce que à l'époque masine les avaient penza mboka munene telo kwa lelo pour profiter de l'occasion de présenter la famille na ba condoléances makasi puis bon ils a passé to benga na bande ko belé notamment na président Liman à Paris na ndeko na biso Gento na ndeko na biso Emery Bope d'ailleurs il a apprécié témoignage makasi puis c'est yenda za kutana kinaye entre na disanga neto fanda ka bazai na dit baliaki basololaki et puis viennent les ala par petit na bien alors hier on a parlé abondamment alors il y a eu organisation il y a moi matanga to ça direction organisation matanga tout ça na masina ngana kutu même moment yo bon ça là obsèque na maladie na Congo central ou bien na Boma na ebina noté biso na tous se retrouver na cadre il y a messe de requiem tout ça la poto de la vieux on a vieux na biso pas si na maintenant na bana nyoso masina tozo pour la mawa na lobby na courage ya ndeko na biso Emery peut-être dans les jours à venir trouver ba programme ni tout ça on a Massina à Kinshasa et puis PPRD sont partis dans notre parti les Aramawa oyebi biso la politique souci na biso ezalaka sala tout geste pour la population et ndenge na lobai tout à l'heure ba œuvre naie franchement et aux témoignages monene perpétuel reposer en paix notre vieux Jacques Mbadu. Lancement, il y a formation, il y a microfinance, il y a fraternité congolaise et c'est le maquis mokolo ya vendredi 20 juillet 2018 on a siège à parti oyo ezwami na commune ya Kitambo epa na yemoko président bienvenue à Kilima Limokambi ya Force Bolanda reportage ya mifika na Péjres Natuba.
Na cadre ya projet na bango to sungana bomoko pour lutter contre le chômage des fraternités congolaises Frako na Bokuse, parti cher ya bienvenue à Kilima li bazali kokoba toujours na ko soutenir ba membre. Nde mokolo ya vendredi 20 juillet 2018 basali lancement officiel ya formation et microfinance et pa ya ba mama na siège na bango oyo izwami na komini ya Kintambo et pa na moko président Frako bienvenue à Kilimali oyo azalaki elongo na vice-président Maurice Mungwande. Insmena Mobimba ebongisami pona ba mama ya Frako kozwa mateya yango epai ya professeur Simon Mutoka oyo akotalisa bango malamu lolenge nini bakoki kosala mbongo oyo bakozwa na Frako boyo kangonga. Mama ya likambo ya formation yango na kati ya lingomba na biso parti politique fraternité congolaise ezali koluka que mama azala autonomisé, c'est-à-dire aeba ko se prendre en charge ezalaka ba discours te tolingi to lié parole na acte. Le 8 mars c'est au fait que l'autonomisation de la femme mais etikali kaka verbe bato ebele bazo sala langote mais biso na kati ya fraternité congolaise to lobité il faut to matérialiser idée wana ezwa vraiment vie yango no mo to sala lelo formation ya ba mama po ba yeba ndenge nini bakosala mombongo na bango et puis tozo accompagner bango na moi microcrédit o tokopesa moko na moko selon activité na ye. Après wana ba mama wana bakosongisa crédit on eza sans intérêt. Yakoyi bezali ete Frako déjà azalaka na mutuelle de santé ou esungaka bato bazwaka traitement na 2000 francs pamba par mois. Ngonga epeti. Ingénieur Mbia Kisangu a sali télévision na Caracas ya mabaya na forme ya carte géographique ya République démocratique du Congo pour naye inspiration wana et yaki na ndoto pe akokisi ba œuvre yango oyo azali kosenga soutien na mutonyo sobolanda reportage ya Lili Maleka pe Julex Makimo. Eloko elanga na ndoto nafandi kaka na lotina bandeko na ngai ya masina tokepesa mama mokonzi cadeau mbo cadeau vraiment donc tonandai ko manyana te so iza cadeau nini tanga pe na lamki tellement naza mutu na beta ba art na créaka na bité na kotika ndoto boete nde na lobby il fallait na créer TV ya carte ya Congo nandi ko sala mabaya nandi ko monter sina yeko telemisa TV ya carte ya Congo donc eloko na sali salamanante na pesi ba chinois bato bazana Europe bazo créer ba biloko to somba ba biloko bangwanzu na pesi bango exercice TV ya RDC et salamanante mayelo ane utaki na ndoto pe na réaliser ndoto nanga te na sangisi biloko ya mundele na bisomo wa kino o eza libaya ya triplex na kati triplex na type na formé carte na ngai moko lelo yango ekomi TV ezolakisa kitoko koleka kuti ba TV ya mundele yango nazosenga kaka bakonzi batia maboko soki totoka entreprise moko tokomi kosala ba TV ya boebele tozoteka na RDC etekama eza na bato ebele bazoya ingénieur mbi efalo salela biso eloko ya boye na totia na ndako bato komo préféré kuna tia na ndako ba idées ebele mais eloko ya liboso na créer TV na carte ya Congo. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information di mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya